beau partager pour que dans les Mama Mwilu na matuna bato lelo. Ya. bateau yango yo. This is whole fish in heaven. It's cool. Yeah. Par exemple, en allant mettre Papa Marc à Kokunda, ce qui est à Zoamona. Yeah, it's strong enough. Yeah, it's a good ship. Good ship. Bandi masiko kama kuboya susu ezali susu te parce que yango tomoni yango tozotala toza vraiment na kati ya banana vraiment yango bateau de pêche yango tozotala de vandi vraiment yango etelemi vraiment na banana donc likambo siko comme siko di sérieux eza sous likambo te rien yango yo tomoni bien tosepeli po tomoni masuwa na biso esha yango na sepeli mingi. Monsieur Luemba Demo Antoine, agent de la CVM, la sepeli mingi tomoni bateau de pêche ya papa Kimbanguzite ya biso ya RDC na zane songo mingi présent. C'est une impression de joie, c'est une impression grandiose. L'église qui a attendu depuis longtemps pour que ce bateau d'Afti vienne. Et hier, le bateau est arrivé. Aujourd'hui, on a tous les services officiels pour pouvoir visiter le bateau et nous donner officiellement le bateau et nous permettre de l'exploiter. C'est une grande joie.